Voilà, merci ndeko journaliste pour na mutuna otuni bien. Toke na kombo ya nouvelle là parce que nouvelle là est parti politique. Oye ko sala ba manifestation na ngolo lengo ye alingi. Parce que na yebisaka bino mingi peuple congolais rôle d'un parti politique. Nouvelle là ko sala ba manifestation na ndenge na ye. Elingi olobate ka photo sangana na bato songolo pakala non. Comme nouvelle là ezali parti politique. Nouvelle là eza na droit, nouvelle là eza na makoki ya ko soutenir objectif eza nini. Omoni bitumba eza na Rwanda. Timia eza kuna te na est du pays. C'est pourquoi nouvelle là ndenge balobaka plairait avec ce qui plaît. Ndenge Bible lobi. Ndete olela, to soutenir ba soda na biso FARDC pour te attaquer ennemi. Oyazo ko bundisa mboka na biso Congo. Nazonga asimande ko journaliste ya kolobete Mobutu alobakete même s'il faut signer les accords avec le diable. Moi Mobutu je suis prêt ya kosala yango. C'est pourquoi biso pe nouvelle là, to lobite o soutenir et to zape prêt ya ko benga na diable mo awa aza monguna. Azo mema désordre na kati ya mboka Congo. Voilà la raison pour laquelle nouvelle élan a eu décision, nouvelle élan a eu ba initiative, ya ko mobiliser, ya ko benga peuple congolais, ya ko benga ba militantes, jeunes militants d'être mobilisés partout à l'étendue de la République démocratique du Congo. Et na date na jeudi. Les lots de lundi, mercredi, mardi, mercredi, jeudi, tout le monde à l'étendue de la République. Et si qu'on nouvelle là, Ezali, bisonio sona balabala pour na kolobete et tozo soutenir armée na biso pour être bakende liboso. Pourquoi pas Kakabuchi nouvelle là? Pourquoi la Muka été? La Muka ezana na maboko nouvelle là. Ah, parce que la Muka oyo ozotu na ngai, la Muka ezali na ba leader mibale. Et nous avons le président Eli Martin Fayulu et nous avons les coordonnateurs, le visionnaire Adolphe Mosito. Maintenant, il y a Betty Ndingisa comme parti politique. C'est un peu ça. Maintenant, Mukanda, Otuninga sur Mukanda, Oyobake Kotika na Gentini Ngobila. Nouvel élan. Pourquoi? Parce que lelo bato na msusu balingi basala ba manifestation na bango bakosala pena ndenge na bango. C'est l'organisation à partir na bango. To komi wapi pour makambo itali bloc patriotique. Bloc patriotique na mona ezo mema mindondo na mboroyo. Bloc patriotique ngai na yebisaka yo tour wana na lobi bloc patriotique biso netyawa c'est sitting tozo kende kosala. Nouvelle là zo kende kosala sitting. Mais bloc patriotique to yebi na biso ngote nde na loba la fois passé tozana ba bloc ebele bloc ya moteur ya mutuka ya moto obi ya ba mile soki ba bloc nini bloc wana eza satana nde a chep problème mindondo satana za na kati ya bloc wana ozomona bloc wana alors biso nde coordonnateur nouvelle élan coordonnateur en fonction à lobby oui na ba sitting. Oui, na ba manifestation, mais non na bloc patriotique. Ça devient un problème? Non. Mais moi, je suis la vérité, je suis la tête qui est presque wana pour tout monde koto na ngamba bandeko ya SID obozana bango na kati ya lamuka bango bazali bongo kopanzi ya bloc patriotique. Bino nouvelle est là, boboyi bloc patriotique. Moi bokaboniza te entre bino na SID. SID est un parti politique. Nouvelle est là, est un parti politique. Mais différence est allée comme nouvelle est là à Rosala ba manifestation na ndenge na ye et SDP comme parti politique ba Rosala pe makambu na ndenge na bango ba moni ke il faut ba kene na ngambo wana ba kende za problème te ba Rosala c'est l'organisation à partir na bango biso pe tozo sala c'est l'organisation à partir na biso wana lingi koloba te ke oya kotuna ngami tune belé oh SD oya yebite ke SD za parti politique. Mais ce qui est très important oyo biso to telemele tozo benga peuple congolais de loin comme de près bisika bozali et sika nouvelle là ezali bo bima ebele pona ko soutenir armée na biso pona munguna azo kokota na kati ya mboka ya Congo. Moi liloba moko pona ba congolais ba kolanda na poko liloba o bazali banda pe na kasi na bandeko na biso ya est
moi liloba moko ni ko bana ya este nzambe azala kati na bino bomoni ba pouvoir angoyo lobi kuna na mona pouvoir oyo ndenge tozala yawa tozui pouvoir to voter me baibi tango ba détourner yango pona nini batu balinga ba français mingi ndeko journaliste français ezoboma so nga lelo na yibi ngutabewa moyibi mais so yimokozi mo ministre ou président Songolo Pakala azui mbongo oyoka a détourner. Voilà les mots français. A détourner, ce qui a détourné, toye bagate, eza bongote. Bana est to le lana bango, ndenge ba oboma. Kanisa yo journaliste, ce qui ozala na est du pays. Na minute ndenge ba ninga ozomona ndenge bazo bomana. Ndenge ba oboma bango, ndenge bazo tima yaya oro sepelate. Bana est nzambe azala kati na bino. Kuna na Kasai. Do lingi bino mingi. Population Mbujimai, Bena Kananga, Bena Mbujimai, Ben Bonso, partout Kanouai Munjila, Boalou, toute nouvelle là, tout dit, tout ça, nous, activité mounene. Activité mounene, sitting. Kadipindio, Adolphe Mousito, comme moi en bane, tout dit pour sitting. Tout dit pour manifestation. Kadi bloc patriotique, tout benga. Bana betu ba muka sai betu abwe muka lenga no benish. Voilà wana na pesi bandeko ya kasai mbote ete bisika bozali kimia ezala kati na bino bobima ebele pona manifestation ya parti nouvelle là oyo a organisé na jeudi oyo ezoya. Donc c'est un peu ça ndeko journaliste batu ya libanda bino moko botala lamuka ngo to bandaka ndenge nini lamuka to bandaka Genève lamuka to melaka bambondo lamuka liboso ya peuple congolais liboso ya nzambe liboso ya bawei to lapaka ndai oya ko trahir oya ko sala boye mababe gaz politique kosila ye elelo lamuka Adolphe Mousito frappe yende azana yango yende apesi siko mot d'ordre mais parti politique na siko en action oya lingi ko benganga plus 243 099 3895 camarade Kisuka Shawel already mwinda epela nouvelle là bomoko nouvelle là misala nouvelle là totonga Congo na biso Mouzito visionnaire du Congo Mouzito visionnaire du Congo Adolphe Mouzito visionnaire du Congo au moins siko vision ndenge komi ko sala au moins ndenge na yebisa yo ke aigle za avion ezala kalikolo etelemi mais avion ezalaka indiqué par boussole wana nde to benga visionnaire Nathalie Bino Botoni. Je vous remercie. Merci. Camarade Kabunga Fabrice Soda Fumupa. Camarade Kabunga Fabrice Soda Fumupa. Les lots tous alliés pour la préparation et activité monnaie et nouvelle long. Autre qui est en sitting devant l'ambassade de Rwanda. Pourquoi plutôt qu'il est devant l'ambassade de Rwanda? Parce que visionnaire du Congo déjà il y a bisa ba congolais qui faut ça guerre contre les Rwandais. Bandeko bana union sacrée, bandeko bana bloc patriotique ba bangaka boyaka parce que lelo agression oyo uti wapi. Agression oyo ya ba 123 ba côté biso lelo et uti bandeko ya soi-disant bloc patriotique. C'est ndeko Kabila nda créé un 23, ils ont un mouvement du 23 mars. Papa, c'est un mouvement Kabila Kabangi. Comment fait-il mouvement Kabila Kabangazo ba Congomani biso ba tu es nouvelle là, ba tu es visionnaire du Congo tout ça là, tu marcher ensemble papa. On trahit cette Nabiso. C'est une nouvelle partie idéologique, ils ont parti à visionnaire du Congo d'Adolphe Mousito. Et c'est pour cela. Secrétaire général 5 étoiles, maître Blanchard Mongomba. Azuma Kanisi, biso ba jeune à Nouvelle-Lan, ba maman ba papa Nouvelle-Lan. Tous en jeudi à 10h devant monsieur l'ambassadeur, zo benganae. Drapeau ya Rwanda to kiti sango. Bon babi Rwanda kitawate. Ata effigie monté ba Rwandais na mboka na biso. Ambassadeur congolais façon na Congo. Biso Rwanda abuo pia. Né toza très déterminé biso ba jeune à Nouvelle-Lan. Toza na kanda ya romona ba ndeko na biso na est bazo kufa chaque jour.
FARDC bravo na FARDC asali musa malamu mais FARDC ça musa malamu ndenge nini oyo mwasi na ye na kamba bengani ye mwasi na ko makangu ya major ba na ye baza éparpillé mutana est azobuna na kati ya front basoda bazo souffrir na sengi na bato ba yiba pouvoir à peuple hein bata chance le pambo azo pouvoir à peuple ndeko Chilombo akanisa bandeko basoda baza na front o bazana bana bango bazana ba paka juma bana bango bazana ba bengani bango ndeko na ambunda bituma ndenge nini soda zangelo rolia zangi mai banda azu ki bokonza ki moyibi nano apesa soda tenité donc nano adota soda tenité azana minute malonga te ça va pas mon cher on biso tout ça très déterminé pour la jeudi to bengi ba kongomani nyonso voilà mboka na kokato maloba te pourquoi kaka boki botika kanela bino na kombo ya nouvelle là pourquoi la kombo ya la mokato na boki botika na kombo ya nouvelle tu veux dire que nouvelle là décidé bozaki bon ensemble mais nous vous dire pour les catholiques nous atama côté zalina de konabiso Madidi Martin le président Eli tout ça très belle nouvelle là ils a parti politique et qui est la cadre ya parti politique de konabiso Martin Madidi président Eli a organisé loko activité moment politique dans côté SID nouvelle là peut-être parti politique est organisé sitting dans cadre ya parti politique na charte la muka doit na des grands partis dans sa activité comme parti politique au monde le général 5 étoiles maître Blanchard Mongomba a outi ba Kasai ba Bandunda outi partout dans combat nouvelle élan c'est pour cette nouvelle comme parti politique à mon bazo ko agresser bande konaye bazo boma ba congolais parce que nouvelle les années ils appartiennent ba père fondateur ils appartiennent à bato ba outi na libumo ba lumumbiste nous toza lumumbiste alors tu au monde terme na kino ba boma bande ko aye oyo ba papa fondateur ba bundela pona démocratie ba bundela pona vraie indépendance démocratie ba de oyo baraté démocratie ya solo l'indépendance à solo pas père fondateur est-ce que nous tous allez fouiller ba père fondateur voilà yango ateli non cette fois-ci jamais après si message abi alobi bilenge CG bokino bengana monsieur Karega Vincent rapidement j'ai dit to bengana Karega Vincent ou tu vois Karega Vincent ça fouille ya bande ko FCC 1-23 ça fouille de Kabila j'assume mes propos 1-23 ça fouille mais c'est Kabila ils ont un mouvement de 23 mars tout le monde sikoyo c'est comment fait-il biso marcher les sous na bango de patriotique na bande ko Kabila wana ye muto ayiba pouvoir ya peuple apesa pa ndeko Chilombo quand on bosse histoire récent hein deux histoires récentes on a marché si comme on a Shadar mais c'est récit mukendi nini est-ce que parent na boyebi c'est nini na marché na Shadar na yebisa est-ce que parent na nini récit mukendi nini na kosala ngo jamais comme état mwana mboka bandeko na biso ya décidé tous ensemble dans la muka mais na bla patriotique nouvelle les akuna te nous sommes constants, tout le combat à peuple peuple a mandaté le 29 septembre 2018 na terrain triomphal. Aïbisa biso tout trahi été. Yango Zumuna Adolphe nous toujours derrière peuple à lobby au sang alors qu'il ni il y a des sacrés alors qu'il ni le patriotique tout ça pour la muka au peuple mandaté biso. La muka c'est le peuple, la muka c'est le mototé, c'est le peuple congolais. Y on a bengi ba kongomani nyonso. Partout aux alliés manifester. Moi, mon idée là, moi, je suis mis à Pembe pour la Pembe Boué. Il y aura pas ces bandits qu'on a est. Yaka, dans l'ambassade à Rwanda. Tu bien na Karega. Tu bien na Ndeko Chilombo. Tu bien na ami ya Kagame. Tu bien na bateau européen FCC wana bangonde ba colon M23. Ba ko marché te. Neti ngai moi na ngai. Asa bêtise. Na tele mesu moi. FCC nde ba boti lo wana. FCC Elibiso Koulouna, Elibiso M23, Elibiso Mbélé. D'ailleurs, qui s'est marché vendredi. Bazo finga bakongomani. Bazo finga 8 millions de morts. Bakunda. Bazo finga bango. Je ne peux pas n'akoki ko marché FCC biso tozala. L'ambassade à Rwanda. Moi na nyonso à Congo, o alinga combat Adolphe Muzitu. On a la vision Adolphe Muzitu. Partout bozali na ville de Kinshasa. Boya to kutana na ngonga ya 8h 9h liboso ya ambassade à Rwanda poto yebisa ba Rwandais ba o ba boma ba ndeko na biso ko te ko boma bango ba kende tolembi bango to kabwana abuo pia ba kongomani boye belé na pesi merci na ndeko nyonso lelo to tika lettre lelo no tête de ville ba pesi autorisation o tout ça sitting na biso epele na moni camarade Guy
Azawana, donc on a payé merci BD, grand frère assistant. On a trop. Merci merci bande de sur la diaspora. Soda fumu paye yo Fabrice Kabunga. Donc na lobi boye na banga binoté. To banga binoté. Mais tous les éducation ne monter na bino, biso to finga raté. Tu dois ta matière. To finga raté papa. Vous avez mal éduqué, n'est vous avez mal éduqué. Vous avez très mal éduqué. Vous avez dit ambo melaka. Ba wana bo melaka banque, biso ça la politique. Ah, ils ont centre de formation. Merci beaucoup. Vraiment, journaliste, ils allaient comme quoi Motuya, on est aujourd'hui pour les Camerounais lelo. N'avait pas si boé. Ce qui nouvelle est là que représenter mon canal na yena niveau hôtel de ville pour être ba koka kosala mouvement. Oyo esengeli ki bana mboka basalango ils allaient Motuna, ils allaient Bongo. Pourquoi? Bozo comme una menace et l'équipe mingi la Congo. Depuis l'indépendance 1960, le peuple congolais a la souveraineté na yété. Peuple congolais a kamala mouté, peuple congolais a la kamala mouté, peuple congolais a tamula kamala mouté, toujours passe na passe. Mais ceux qui ont tali, ba oyo bazabe étranger ou bazo vana na mboko yo, bango wana bazo kozwa makambo ebele ya mboka Congo po ba kene ko tonga mboka na bango. Tolobi lisusu boyende kuna ngai. Biso bokola jeudi tokozala na sitting moko makasi po ete bana ya mboka bakoka ko manifester bakoka kotala makambo oya mabe oyo bazo ko salsa biso na mboka yango na tokotambola na balabala po ete tokoka kolongwa esika wana tokola tashi wana elongwa omoni mwana muke na bisabino na munoko na ngai biombi kwini na lobi biombi kwini c'est-à-dire quoi omoni musapoyo soki ozo kwa ngoda masoko soki okwangi makasi te musapo wana ekosima nyei musapo wana ekosima nyei yango na nzolo bake biombi kwini ça dit beaucoup ezo ko salema na mboko na biso tozo mona ngo e ya mibale soki mutuka eleki vitesse suko nango accident ya misatu soki oleki mbango vitesse okembango okotika bifurcation na yo okoleka okei okomi na suka otelemi esiko na kende yango te me nakomi wapi me fale ozongola lisusu nsima po oyeba obosolaki bifurcation wana wapi biloko wana nazopesa bino ndoke eza ya motuya nazopesa bino boye bana ya ngaba bana ya langalanga bana ya bekatef bana mwamba bana singainga nayebisi bino ke bana ya lukusa nayebisi bino ke biso nyonso jeudi tosangana elongo moko tokoma na ambassade ya Rwanda po totika biloko ya mabe lwana linga yelela biso yango nazopesa bino ke bokeba à partir de l'objet tozali mutu mususu akoki kokosa biso lisusu te mwana Congo siko akomi beso balobi debout congolais c'est dit mwana Congo telema ezali te ke chaque fois baya kokosa yo boye na boye eloko wana biso to boya ko catégoriquement to boyi kokosa lisusu mwana Congo muta kokosa ye lisusu te awa de biso tozali esili pona kokosa mbula o 2023 o biso tozokende eza mbula oyo mwana Congo akoyeba ndenge nini na kotambola akoyeba ndenge nini na kolala akoyeba ndenge nini na kolia ndenge nini na kosalisa misala na ye eloko wana nazobisa bino nyonso ba congolais epe nazobisa pe bino bato ya Rwanda botika makanisi na bino wana parce que Rwanda ezaka pays moko moke eza pays moko ekokoka na Congo te soki lelo yo Rwanda congolais alobi ke biso tozokende ko convoyer Rwanda dans 10 minutes botika biloko na bino pamba wana Rwanda eza pays moko moke akoko beta tolo na mboka na biso te soki bozana ba infiltrer na bato mususu bazokende ko négocier makambo entre Rwanda na Congo bato wana soki bozana na Congo banda lelo bosuka bozonga sima soki bolingi bo continuer le sur eloko wana tanga bakomona ke yo nde oza provocateur biloko wana mama na ngai tata na ngai yebake epa na yo ekozala esu na mboka ete
nalobi boye oyo alingi azwa numéro na ngai ayeba abenga ngai na 082 72 46 437 082 72 46 437 Papa Faustin capitaine Amen mwana ya nouvelle là makila ya Antoine Gizenga tozali incontournable biso tolingaka mutakosa biso te biso tolingi ba traité biso tolingi vérité des urnes biso to ba résistant tokoki ko trahir mboka na biso te oya zo meka ko trahir mboka na biso mbondo ezolanda ye tango ko bebisa kaka eloko moko boye kaka mbondo ezali yo moko okumikuma na buto osuki okozala mal vu na peuple congolais okozala mal vu na ba famille na yo okozala mal vu na ba mboka mobimba na pays mobimba et na pays international. Je vous dis et je vous remercie. Merci.